doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Tokolo Belabino parce que Makambo et Toko Eko Legisango était comme vous pouvez vous en douter. Donc, Boyebi que Batunyo surtout Bamoni Makambo Oyutiko Bima. Tant que ça rabino que Kanambe Azali Fakwa Kosakanate parce que l'exemple vient d'en haut. Doso bomoni bato nyo surtout assez babande ko yiba parce que yé moko donc azalaki grand mwifi po azaka ka mwifi ya kosakanate ti lelo sikoyo bato oyo neti ba fayulu oyo ba vota ke azwakati lelo soki ba combien de millions wana par mois soki $380 000 soki $680 000 par mois ba moni que vraiment kanamba sakana na bango. Bozomona ke dossier oyo yutiko bima oyo bomoni penza et mona n'est pas battu plus de 138 millions. Kabila Sambo hein. Mon esprit c'est bimisi au Kabila Sambo hein. La corruption et la trame la finance la Kabila et stratégie o ya selinga na za komituna stratégie o kanamba sali mayelo a sali à partir à banque wana soki be je fi wana banque wana a sali pourquoi mayele wana sala ki onte po na robongisa mboka na biso tala donc mayelo ba sali donc ba mbongo zo kota ba blanchir ba kiko zo mbongo donc vraiment ezali pasi na ma na motema toko e kotika ngote plus de $138 millions et que Ikaraboé mais Kanambe aïbake et kokende boete Kanambe bozomo na bino moko ba un frakata déjà zalaka nango mais sous ce zaiko bima yango moko boyeba ke Kanambe a ko échapper justice te wana déjà masola ndengo na so sala mindengwana il faut ba ouvrir enquête. Biso peuple congolais fait awa kosenga arrestation ya Kabila arrestation la révélation ya Congo all top parce que va confisquer tous les biens oya yibi na mboka clan na ye na famille na ye donc lingate un individu a ko sali image ça la pillage de masse de ressources révélation all top na 138 millions dollars Merci beaucoup. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés au front. Nous ne sommes pas là pour la politique, nous sommes les peuples congolais, nous sommes déterminés. Nous demandons son arrestation et nous demandons la compréhension de tous les gains de M. Kabila. Merci. Les grands Rwandais, Ayana Mboka Labiso, appuyez Mboka Labiso, appuyez Mboka Labiso. Et là, grâce à la communauté internationale, Kabila aïba mbongo na biso yango leo toye na cour constitutionnelle tozosenga na procureur ya république toyebi il y a d'autres lois oyo ezoprotéger ba-ancien président tozosenga na yo oyebisa assemblée nationale balabore loi wana po obengisa Joseph Kabila ayebisa biso mosolo ya Congo atie wapi nous les Congolais toza la posa ya mbongo na biso Kabila ayibi bandare na ye ezonga na trésor Kabila moyibi moi je préfère moi orange de Joseph Kabila procureur donc il faut pas ouvrir enquête tolingi tolekisa bino moko botala ndenge masolongo ebandai ko salama donc beaucoup écoute kondimate OK mayele wana ifala sala
ya kosalela biso ata donc batongata donc nzela ya tram parce que nzela tram ekosalama à partir à gare centrale tina kitambo magasin tram ekosalama mais sikoyo donc babulu wana ka muta kosalela ngo ezali fati beto bino moko bolanda ki fakwa ya kanambe ndenga banda kosala pona koyiba mbongo na mboka na biso. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars qui, bien sûr, atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Bino moko bomoni technique oyo kanambe abimisaki pona ko fakola donc na ko yiba mbonga mboka na biso. Est-ce que technique oyo ko sala ngote ke tozo ataba TGV na mboka na biso ou bien to sala donc ligne ya liboso ya tram et bandi na gare centrale et keti na kitambo magasin. Donc vraiment makambo boye mais boyeba ke mbongo oyo kanambe ayiba na mboka na biso ekozonga et puis siko batu
oyo ba vota neti fayu la vota pensa que Kanamba va na palais donc azozwa 380 000 $ na makamoko azosala te bino moko bomoni donc ndenga bande ko yiba mboka na biso ezali passe na mawa po bomona ke Kanamba bande ko sa eloko te ya ayaki wana asala business na ye ya mbongo nazali ko lakisa bino bo yo kabino moko donc mutazalaki ko sala na Kanambe azo expliquer ndenge Kanambe abandaki ko diriger mboka yekuta abandaki ko diriger mboka te bato bandaki diriger mboka ba directeur à cabinet batune mususu ya bandaki ya na yekutu te donc etali kutu yete bosala ba makambo na bino il suffit que bo yiba ba minéré na yete bokota masola minéré te so bokota na bino masola minéré te e ko sala te bo ya ona bo monaki ke ye na Katumbi ba bebanaki parce que Katumbi akotaki na masola même ba minéré akotaki na basolo ya ba minéré ayibi ba minéré ya ona moni ba bebanaki donc ceux qui a bebanaki na Kanambe na masola ma minéralité tilelo Katumbi mbelazaka na Kanambe donc bino moko bolanda ndenge bazo expliquer ndenge donc Kanambe bande ko diriger mboka na biso. Le problème de Kabila ce n'est pas lui individu. Le problème c'est que Kabila ne contrôlait rien. Il a laissé le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Les Némi, les Chadari, les Minako, comme je viens de citer, c'est eux au fait qui dirigeaient. Moi j'ai été dans le gouvernement Kabila. Et je vous dis, ministre... Kabila n'avait le contrôle de rien? Rien du tout, c'est-à-dire qu'il recevait que les rapports. Je crois qu'il s'occupait d'autre chose que des gouvernements. Rappelez-vous, je vous dis, nous étions dans un gouvernement, il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres, le premier, qui n'a fait que 45 minutes. Et demandez à Sami, qui est un ami, Sami Badibanga, comme mon ami Chibana, ils vous diront, quand ils étaient premier ministre, ils voyaient plus les détails des cabinets et d'autres conseillers que lui-même le président. Donc le président était ailleurs, Kabila était ailleurs. Ailleurs, tout à fait ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il était dans ses activités agricoles ou bien dans ses affaires. En tout cas, pas au gouvernement. Je ne sentais pas le président vraiment. Vous avez vu vous-même Félix. Même s'il est occupé avec le gouvernement, tous les vendredis, il est là pour présider lui-même. Donc on sent que le président assume, alors que la constitution d'un autre pays, le président règne mais ne gouverne pas. Le premier ministre a beaucoup de pouvoir, mais on ne sentait pas vraiment la présence de Kabila au sein du gouvernement. Kanamba dirigeait pas, il ne dirigeait pas. Babandako dirigeait mboka na batumusu yazo sa neka ba masolo na ye ya ko yibaka azali ko diriger eloko moko ta bande ko diriger eloko moko te. Bino moko bozali ko mona ya wanto zali ko senga na mama chala mwana. Neti ya lotara mingi Franco Luambo Makiadi donc siko alota nanu Luambo Makiadi donc Luambo Makiadi ayebisa ye ndenge na ko composer nzembo na kifakwa oya Kanambe to sengi na mama chala mwana donc évoquer esprit olota susu Luambo Makiadi ayebisa yo composition apesa yo ba boule oyo kokosala nzembo oyo ndenge Kanambe ayibi mbongo na mboka na biso tozo senga penzo sala nzembo donc to marqué pause publicité ndebo mesalaka Kodia Simo ezali donc société où ezali ko permettre na congolais nyonso to comme propriétaire ndakukuna na Kisasa donc Kodia Simo donc tozali na offre spéciale pour na bateau bazali na États-Unis d'Amérique donc bobenga Kodia Simo donc après tozali pe na Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka ya muke okotambala nango esika nyonso tu okokende na esika nyonso tu lingo okokende ozui yango otina poche otamboli nango ezali différent na ba décodeur au tozala na mboka donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite 5 minutes avec César Ngadi. Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV.
bouquet comme quand bouquet boy au tina poche voyager dans aucun partout lingi na bouquet c'est pas la TV mais ma biso n'ozo ma biso on a 4K machine ma daka c'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc merci na fidélité na bino na 5 minutes et puis toyebi que vraiment bolanda kamasola ba partenaire na biso donc parce que message eyaka vraiment malamu siko tolingi to like sabino botala mboka ndenge zali ko changer donc vraiment bomona ki marche oyo witaki koleka dernièrement oyo bato la muka basalaki mais bozo mona marche vraiment ba policier bazali na tina susu ya ko bois kaka ba lacrymogène et puis ba yebi ke ezali na tina te mais bazo y expliquer déjà bato ba sala marche bazo sekana bango ba msusu kutu na marche bazo kanga na bango ba selfie to like sebino dernièrement ke na marche ba msusu ba tamba na bango na ba bouteille masanga bazo mela donc to like sabino siko ba policier bazo sa bato ba sala marche bo kanisa te ke to ko tirer bino ba lacrymogène parce que tozana tina to tirer bino ba lacrymogène te to refula bino moko bolanda ndenge policier azo solola na bato bazali ko sala marche donc vraiment ezali ko sekisa biso po bomona ke marche o bazolo ba ke ya ba dictateur mais marche o vraiment et komi ya ndenge mususu donc bino moko bolanda na bilili tokobeta lacrymogène te donc tobeti lacrymogène bokobeta lacrymogène te bien préparé cette compétition. On respirait pour la bino moko boitolanda ezali makambo oyo tokoki vraiment kolobate bomoni marche ya liboso kala ezalaki marche ezali synonyme soki marche salami mutufa kufa batufa bakufa mais bomona bino moko ke marche bomona fayulu mutu ndenge komaki on dirait mutu a zombie mais marche comment bomoni bambila donc bazos même totielaki bino bomoni ke na suka bambila bazo bina na bango do bambila bazala musala osala te do bakomi même ko s'ennuyer bambila bakomi même ko s'ennuyer parce que bazali neloko ko sala te to lakisa bino vraiment to lingai to séparer yango botala bambila bazali na musala ko sala te do ba mona marche ezoleka bien bambila bakomi na bango ko yemba parce que bazali ko s'ennuyer. Tao nzakomba bo Yesu Bokerengi bino bomoni ba marche boy na mboka na biso ezalaki te po bato bazali ko comprendre te boy ba ke Faci Beton a memi makambo mususu donc bino moko botala mboka na biso niveau ekomaki botala ceux qui taxi biso ceux qui donc mutuka oyo chauffeur azali na kati moya balusa voler ezate ceux qui boy chauffeur ceux qui mécanicien donc ceux qui alingo tourner na droite ou bien alingo tourner na gauche donc il faut mutu akita abalusa pine na maboko donc ezali pasi na ma motema donc voiture a boye contrôle technique kuto yebi yango te donc voiture ango camion oyo soki donc pick-up donc camion ezaka soki ezokende tout droit malamu soki komi makambo ya retourner na gauche ou bien na droite mutu faut azwa pine aya ko baluka na gauche abaluka ndenge bozali komona donc ezali pasi na mawa na motema ezali ko sekate mais ezali pasi botala niveau oyo Kanambe amemaki mboka na biso et puis tolingi to yebisa bino na suka botala kaka donc mama na biso mère oyo mama na biso Eve Bazaiba oyo alingaki alanda la distraction ya Fayulu mais na suka heureusement que aye komona à partir ya Mbemba bayebisi soko landi Fayulu obeb sa carrière na yo politique
tokolakisa bino maire donc akendaki na makambo ya COP 26 botala maire ndenge défendre makambo mboka na ye donc Fayulu bandoko lekisa mama oyo ba era pamba ango bep sa carrière mama o botala donc to tchela bino boyoka ndenge zo défendre makambo mboka ne donc vraiment maire Mazaïba au salek malamu o kimaki Fayulu parce que Fayulu alingaki ko bebi sa carrière politique no parce que yaye moko si e bebi bino mo bolanda Eve Mazaïba ndenge défendaki na 4 Écosse makambo ya mboka na biso. Cher ministre, chers collègues, je n'ai pas un discours magistral à faire, mais je voudrais donner ici la position de mon pays, la République démocratique du Congo, par rapport à la lutte contre les changements climatiques, en me reposant sur le programme d'adaptation. Que signifie adaptation pour la République démocratique du Congo dans le cadre de lutte contre les changements climatiques? Il s'agit bien entendu de nous adapter à la nouvelle donne de réchauffement climatique, ce qui va nous permettre non seulement d'avoir la force résiliente de faire face à ces enjeux du climat, mais aussi et surtout contribuer à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius, car cela va de la vie de toute l'humanité. Pour ce faire, mon pays, au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se présente à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les CO2, les gaz à effet de serre et autres. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, 52% des eaux douces en Afrique, avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique qui, la desserte, nous permettra de ne plus faire pression à la forêt que nous tenons absolument à préserver. L'adaptation pour nous signifie aussi la République démocratique du Congo met à la disposition de l'humanité ces minéraux stratégiques, le cobalt, le lithium, l'acier, le coltan, pour réussir la transition écologique. Et pour nous adapter à cela, il nous faudrait que ces minéraux soient non seulement exploités, mis à la disposition de l'humanité, mais transformés localement pour permettre aussi au peuple congolais, au peuple africain d'accéder à un coût abordable de les instruments, l'outil de la transition écologique. Enfin, l'adaptation, c'est que désormais en République démocratique du Congo, dans le bassin du Congo, nous avons changé notre comportement. Nous devons le changer, nous sommes en train de le changer. Ne plus cultiver de manière itinérante sur brûlis. Alors il nous faut une compensation, il nous faut de l'échange. Quelle est l'alternative pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle culture industrialisée, sans pollution? Il s'agit d'avoir accès aux fonds d'adaptation, accès aux fonds mis à la disposition pour l'atténuation. Il s'agit aussi que nous puissions bénéficier du prix unique, identitaire et équitable du prix de la tonne de carbone. Parce qu'il est inconcevable que nous qui possédons la solution, les forêts tropicales humides nécessaires, notre tonne de carbone puisse être vendue à 5 $ américains, alors qu'ailleurs, la même tonne vaut de 60 à 100 $ américains. Il s'agit aussi qu'on puisse avoir des fonds additionnels, ne pas nous demander que le prix
de la vente du crédit carbone, nous puissions encore ponctionner des pourcentages à mettre dans le fonds d'adaptation. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, nous sommes victimes de la pollution, nous devons trouver des solutions nous-mêmes. Il n'y a pas de logique. C'est pourquoi je voudrais en appeler aux États du monde, dont les dirigeants sont ici. Chers collègues ministres, l'union fait la force. Par principe d'interdépendance entre les États, nous devons absolument avoir le même langage, pas seulement au niveau d'Afrique, mais l'humanité tout entière avoir le même langage dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie. Donc, binomo bomonique, donc mero yo, fayu lango l'exé tangwa pamba. Donc, bomoni mero, donc aboki ngwaka défendre penza mboka bomo mama ya mayele. Donc, à côté de la distraction, fayu. Kinshasa lelo yo ekombinena. Honorable. Bakozwa kambongo kaka na koteka bato kompani bakosalaka tokomonaka. Heureusement que donc Fachi Beto azali mwana nzambe bato tout bazokota na ba distraction bomoneke matungulu déjà kutu donc asa longwana masolo wana mère Eve bazai ba donc a bendana na ya zalaki na raison donc vraiment to komi na suka émission donc to yebsaki bino ke bo banga na binote kanamba kozwama kanambe malembe akozwama na tranquillement mbongo wana ekokendeka aboité donc technico asali pona ko yiba mbongo donc aza penza grand fa quoi ya haut niveau pourquoi tsaki technico te pona ko bongsa vraiment mboka na biso mais lelo na 5 minutes oyebisi bino boza na bino tranquille donc kanamba ko zwama na malembe ba dossier ekomi ebele na simana e donc ezali te ke Fachi Beto mto okanga kanambe ezali justice muto ke okanga kanambe donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso ndenge na epsa bino ka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc so tokomi na suka ya émission boyebika ke base jamais tokoko tika base yango nde makambu base yango nde mto salara ke 5 minutes ezala. Donc Torobanda toujours comme vous pouvez vous en douter ko pesa mbote na kati à Londres na honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec ses engadi toujours na kati à Londres tozali ko pesa mbote na Jano Matundu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec ses engadi toujours na kati à Londres tozali ko pesa commando Chaco merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec ses engadi Torobosa na jamais na Londres José Kano ki kakamene Maître Wera Mukuna, Maître Raja Moule. Donc merci Nanyo Sotou Bossal rapport na 5 minutes avec ses engadi Tokei Nakati Yaspan pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu. Merci Nanyo Sotou Bossal rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Nakati Yaswed pour na repesa Maman Nabiso Esther Kamani Maman Nabiso Kamani. Merci Nanyo Sotou Bossal rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours Nakati Yaswed Tozali Kopesa Igwe Chef Béton. Merci Nanyo Sotou Bossal rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi na kati ya France pour na repesa Chai Mukenge Chai wa Balengela mon voisin Chai Mukenge Chai merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei toujours tozalia na kati ya France pour na repesa Tomambo na Normandie merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Bundes pour na repesa mama na biso mama Meta Bitesa merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi pe na kati ya groupe mama Meta merci ya mingi ya tropo nyoso to sala tozali ko mona yango Tokei sikoyo na kati ya Genève pour na repesa Titi Moyo Mafuta merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toko Sukisa na kati ya Saint-Denis pour na kopesa mbote na Fali Lukisa merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Elle a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons donc nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salango yo ozamona mai nanga c'est vrai totanga na yo du ventre. Clébo